régime actuel, c'est un régime chancé. Tout n'a pas Tshisekedi, tout n'a pas de UDPS. Voilà, tu as virgule au UDPS a proposé dans 37 ans, il y a opposition. Alors qu'à l'époque, l'UDPS a partisé avec toutes les rébellions contre la République. Il est pas ça. Il est pas un parti politique. Qui avait envoyé le Nankoye pour prendre la tête de l'AFD? Le Nankoye vivant allait les questionner. Mais c'est là que je connais toujours la presse congolaise. On vous cite des noms de personnes vivantes. C'est mieux pour reconstituer l'histoire à Congo. Mais l'UDPS doit bien parti non violent. C'est faux. C'est faux et archi faux. Je veux quelqu'un de l'UDPS, c'est tout au plan où met la UDPS. Qu'on fasse ces débats avec des dates. Parce que l'histoire, ce sont des références. Je vais sortir des dates et des liens. Quand Etienne Tshisekedi au mois d'avril 97 va nommer Ligoulia, la ville de Lumumbashi passe entre le maire et le discours Etienne Tshisekedi. Il a même demandé à l'armée loyaliste de ne pas combattre Mouzé, l'AFDEL. La vie lui existe. Le jour où la vie de Goma a passé entre le maire et Rebelle, où était Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas, n'a pas les présidentielles dans Rwanda. Hein? Moubaki est vivant. Plus de 10 voyages dans Rwanda. Moubaki, plus de 10 voyages dans Rwanda. Pendant qu'il y avait des guerres ici, pendant que la guerre était ici, le Rwanda attaquait le Congo. Moubaki, plus de 20 voyages dans Rwanda. Quand M. Makele Moubaki a saigné, azui batuna bango to ba considérer comme baba bololé mais bon on n'a pas na siège à IDPS matinée politique bi boye bien bazolo bana kenda ka Rwanda to bomba de wina kenda ke belé mais bien raison liboso abina cause ya corps il y a ASD Alliance pour le sauvegarde du dialogue signé le 20. On a son opposition mais elle est évoluée. Oh mais Moubaki a vivant. Yo sabatika son na parti politique. Yo émission comme la moto kundo la té Moubaki a bitilem. Tika son na parti politique baninga. Qu'est-ce son té? Parce que qui a la République, parce que qui a parti de mon assaut. Parce qu'on voit des sorties Luanda ouvre la porte. Négociation directe. C'est ça qu'il y a eu deux personnes dans la face, il n'y a pas parlé. Parce qu'on a négociation directe d'après quel conseil on fait ça. Et puis thématique parce que nous sommes dans un agenda. Il n'y a pas thématique, il n'y a pas agenda. Mais c'est que je constate que la République est affaiblie. C'est une faiblesse pour le Congo. C'est une faiblesse. D'aller négocier avec le M23. Parce que avec Nanga. Déjà, donc Tshisekedi va négocier avec des condamnés à mort. Ouais. Il va négocier avec des condamnés à mort. Où est maintenant Moutamba? Il va négocier avec des gens même la vente publique. Mais ce sont des condamnés. Vous allez négocier avec des gens sur qui vous avez misé de l'argent des millions de dollars il n'y a même pas 3 jours. Alors moi aussi, le peuple a misé 5 millions pour celui qui va arrêter d'ici mois. Sous le Tani Makenga et Nam. 4 millions sur la tête. Sur les têtes de Baelenge et Teroloa. Alors nous, le peuple, nous instruisons le ministre des Finances de décaisser en urgence 5 millions de dollars après sa président pour ça la loi mais ils ont misé l'argent, non? Parce que ils se sont concentrés dans la pièce théâtrale. Donc le régime ici s'est comporté comme Lisboa et Chopé, ils n'ont pas l'essence de l'État. Moi je l'ai dit et je le dirai toujours. Moi je ne connais pas. Moi je ne condamnerai jamais le pays est agressé. Moi je ne condamnerai. Alors là tu vas jouer au parrain de comme Kabila. Parce qu'on a accusé Kabila. Parce que Kabila a demandé qu'on négocie. Ils attendent quoi pour arrêter le bien de Kabila? La tribune à Kabila, on se rappelle la tribune à Joseph Kabila. Et ça l'a quitté. Parce que Kabila. Quand je dis que c'est un régime de faibles, vous refusez. Kabila a quitté le pouvoir 6 ans. Déjà. C'est supposé qu'il y a eu des réformes. Donc Kabila ne comprend plus les réformes au Salami. Comment Kabila peut mettre le pays à l'écart? Si Kabila peut mettre un seul individu, peut menacer toute la République pleine, voyage, font des matinées politiques avec des avions, louent des podiums. Pour Kabila, ça veut dire que le pays de la République n'existe pas. L'État est handicapé. Alors, Luanda donne raison à Kabila. Luanda ne donne raison à personne. Non, parce que Luanda dit la même chose que Kabila. Donc, Kabila n'avait pas proposé une négociation. Kabila avait dit la crise au Congo ne peut jamais être résolue
que par des solutions militaires parce que cette crise, elle est multidimensionnelle. Vous vous rappelez dans le débat, il y a un changement constitutionnel. Bango nyonso union sacrée, batalaki wana, simple phrase compliquée, l'abandon partiel. Babila qui sortait déjà disait d'être côté comme appelé. Donc ils ne comprenaient même pas ce qui veut dire l'abandon partiel. Or, le régime actuel, c'est un régime chanceux. Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mebino petika ete kimia nzambe tata eingila o mabota mabino na banzi ete bolandi wana deba ya mwana mboka Merlin Vuvu oyo lelo ezali bongo komoningisa pe Merlin azali bongo la kati ya kokoso ambate bato balingi polete bato balingi bosolo te to beteke be maboko ata ko mabezali biso to lobaka ka umela yonde de likamboli comme na République démocratique du Congo bandeko ekondongo nanga musuba kolobo as Merlin Vuvu batiki ye me santé eli bon malamu te nanga mususu ba koloba bo libérer Merlin Vuvu. Alors, toko senga na bakambia ye kolo Congo boyo kasoni tango boko kanga moto po moto akolo balikambeli na nzela eko pesa pe pasi eko pesa pasi ya solo sengeli bakanga batu kasi boko kanga batu lolenge nini kaka patomboli mongongo kotalisa makambo o molongo mobimbese yebi kotalisa makambo oyo bato banso bako yoka yango mabe na bato bapaya balembi bakomi koloba boyete mwana mboka Kabuya tshela biso ndenge bayeba filika bako tombola Traoré. Ce que je m'apprête à te montrer, tu ne l'as jamais vu. What is your message to Ibrahim Traoré? Not to worry, we are solidly behind him. We love you rising, and we are grateful for you in this time. You have our support from all over the world. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, tu n'es pas seul, you are not alone. Look on this picture of Ibrahim Traoré. Leave Africa with all the resources alone. It is ours. Africa, Leave Africa alone for Africa. This is somebody who is moving the continent of Africa forward. Here I'm standing with Burkina Faso, Brother Traoré. I'm supporting Ibrahim Traoré. I am here to support Abraham Traoré. Supporting Ibrahim Traoré. In support of not just Ibrahim Traoré, but the people of Burkina Faso, the people of the Sahel state and African people. Standing as we're all standing today for Africa and for our beautiful, beautiful, brave captain. I came here to support my Burkinabe brothers. Make sure that the assassination of Captain Traoré doesn't happen like it did to Sankara, Gaddafi. What happened with the massacre will never happen with Ibrahim Traoré. If something happened to Ibrahim Traoré, you're gonna see what's gonna happen in the Western countries. And we are sending a message to America. If you touch Ibrahim, you touch Jamaicans. And every American in Jamaica needs to be careful if you don't touch him. And we're serious. Very dead serious. Ibrahim Traoré, you are our hero. Ibrahim Traoré, all the Jamaicans, all the Caribbean countries, love you, man. We love you, Ibrahim. Ibrahim! Je veux parler de l'intensité du soutien à Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que des personnes du monde entier, pas juste la diaspora burkinabé, des Jamaïcains, des Ghanéens, des Nigérians, des Sénégalais, des Guyanais, des Afro-Américains, tous les Noirs de la planète se rangent dans le camp d'Ibrahim Traoré, mais surtout ils annoncent qu'ils sont prêts à passer à l'action
pour soutenir et surtout protéger Ibrahim Traoré. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la politique mondiale. C'est-à-dire des millions de civils qui sont prêts à risquer leur vie, à risquer leur confort pour défendre un président. Deux choses expliquent cela. La première, le bilan d'Ibrahim Traoré en seulement 2 ans. Pour ça, je te laisse prendre connaissance de ma vidéo intitulée La vérité sur Ibrahim Traoré. Tu peux la retrouver sur mon application GNTV. Il te suffit juste de cliquer sur le lien sur ma page d'accueil ou sur le premier commentaire de cette vidéo. La deuxième raison, c'est l'IA. C'est-à-dire que toutes les interventions d'Ibrahim Traoré sont traduites en temps réel dans toutes les langues. We say it and we repeat it again. Let me tell you something. Allow me to tell you something. En réalité, ce n'est pas Ibrahim Traoré qui s'exprime en anglais, c'est une IA, intelligence artificielle, qui a repris sa voix et qui a traduit en anglais. Et cette technologie est possible dans toutes les langues. Donc les Afro-Américains, les Nigérians, les Jamaïcains sont au courant de ce qui se passe au Burkina Faso et du positionnement d'Ibrahim Traoré. Du coup, le mensonge et la propagande ne peuvent plus fonctionner. Bilo Bobanzi était Ibrahim na ekolowaye bazali na to Ibrahim ali na mabete te ali moto la mai na makila akozala 3 fois sainte. Mais le lenge etumbeli na epe le lenge oyo aye ko arracher mboka na ye pe ko sala tala ndenge ba iba filika banso batomboli mongongo na ye bazali ko sepela na ye ba pesi empifo pe ya kamona ko kamusa bino bato bolinga ko tala ko akete ki pe pour la tole bon États-Unis d'Amérique boli pe batama yele mana nanga po ali bongo na kunya dolanga balina matanga moyo to ko tsa bongo te kasi boli bato la mayele JKM okota ko kotoko goche bulai boy na France akuna na mboka ya mama Celestine na papa Michael bokoto na ebisi bino mwana mboka Traoré atomboli ba Burkina be na lolengo kolinga te lelo bakoyi koloba lekolo na yata komokete pamba te bayiba melika babengaki ye kabu ya l'homme puissant bayiba melika babengaki ye lokola bamonya koningisa pe mokonzi ya melika abengisaki ye mwana mobali wana lobi na koki koya te pamba te na lina makamba ko sala na ekolanga tata mokonzi mwa Amerika oki yango lokola nsoni kanda bengi yango Traoré a humilié tala bakonzi ya lolenge oyo senge tozala bango na Filika pe mokonzi be poto kambela ye akamba bayi ba Filika nyonso tokomona ngo mabete po soki ezalaki ba président ba Filika mususu to mona mboka Félix Antoine Tshilombo ba bengi ndenge wana aokene mbang akena kutu saba benga ebongo so ba bengi aokene ndenge mais Traoré alobi na koki koya te na mbela na oyo ngomi mona lokwa yo za grande puissance ngapela za puissance na mboka langa na kotika la koya te motif na nini papa Denis alobi mboka na ngai na makambo ebele na lino kotela makambo mboka langa donc esengi te la déplacer bo vérifier yango bo bete ba Google pe boza batamayele pe bokuta yango moto ya bwe ba kotombola ete ndenge ni moto ya bwa ko zolo kumu te ndenge ni elenge mais tala dynamisme tala charisme abina oyate mais biso na Congo bali kozongisa biso susu na bombu toza kokoma be esclave lelo batu moko baza ko intimider nga pona lobalanga ke yo za congolaise te yo tozoluka to kanga ona ebisi bango lokwa bo mesala ko pesa batu bikolo bo pesa nga kasi bo pesa nga ekolo nini soki naza congolaise te na ko bundela Congo pona nini po Congo sala ngani so naza congolaise te na za kuna tina te ya bato ya bolema boyenga na gele ko défendre bango na gele ko kauka ka mongongo na muna kapasi na olobela bango te
po ba message na soni ba kolata ki soni wana ba ko yoka yango te ya mboka monene bo pe ba sakala kala na Rwanda tala ba pasteur ya malamu yango na ebite loko ya malamu bino bolinga kotala te soki ba che biloko ya mabende bino bokotala te ngala bi ba bone Océan du Congo balandaka biloko ezali ko pesa bango malako pe biloko ezali ko mema bango po ete ba se révolutionner mosali ya nzambe ya malamu ye wana alobeli ba rebelle oyo alobi bochainga na liste bobo mangai moto la jomi na mibale pe na yeko mona na mokanda musebimi na koyi moto la tuku mibale na mitano alobeli bango alobi ça pour l'armée congolaise est faible mais to bela qui pas ensemble to lingi kimia génocide ya Congo yebalaka lisusu te be génocide ya Rwanda nde etombwama bongo génocide ya Congo bakundi yango la banani bakundi yango epa ya banani bo bango moko pela bango moko mbwa swimbwa bako bomana kabu ya chela biso nanu miki shikura ya koloba pe yo muto ya mibeko ministre ya justice ozali kosenga marché de gré à gré bakabela yo marché ya 39 millions de dollars papa na mboka tozana kona pasi ngana uti na este tozana mosolo te pona kosala 20 guerre tozali ko négocier na ba américain lelo contrat ya paix contre minerai critère ya liboso ezali bonne gouvernance kotosa kotika moyibi tomoni peke ministre Mutambaza moko te ana complicité ya ministre ya finance na ministre ya budget puisque mosolo ko bimbate chaque ministre ya budget asala nyeto tuni na boji pesa biso numéro ya DTO o pesaki comment yo ki ko liquider mosolo munene boye pendant la guerre quelle urgence y a na Kisangani encore ba 3 ministre wana baya awa po esa soni mais soki baza mibali ya solo baluka diako démissionner po toko emilie bango ya solo et kozala na histoire ya mboka ke ba député ba emilia ki ba ministre terrible mais action botala mboka la biso détournement sur détournement mboka yeko tonga mate nzele ezali te pasi likola pasi lubela ya maye kokotala banzela kobongisa ezali te bato bakokufa bakokipe te bato bacholila biloko na bango bakipe te baksida ebele banzela mpenza ya malonge ezali te mais yoka ebele ya misolo oyo ezali kobimaka mpona pamba na tango guerre ezali na kati ya mboka na tango oyo occupation ezali kati na nation congolaise baokipe bamboka na biso tikilo leo na tobotoli te na bambongo lie bodetournaka yango ifo bofinancer l'armée na wazalendo bodote bango biloko po bango babunda babimisa barebele na mboka la biso pona ni bolingi bato batombola mingongo te bamama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe ifoku yo moto pe bakoka lumumba Guillaume Ngangolao bamama ya moto mochali moto mozimami te assalamu alaikum na mama jawa pe bamizima na ngo baweli na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga tala pasi na mboka na biso ba programme Angola no bondi ya botarde bono etayere biso ko komela bino mamour d'Angola na mokita na Florence ya Matondo Mido ezali pasi pe mawa tala Congo la biso ti tala nde baso chola biso ti dauta ko yebisa la bilo baso pesa Kabila respect ko le Kabila pamba te bolingi bokoki likambo te me boali ko bamba moto moko aningisa Congo oh makambo nini obiso tozo salaka makambo nini otozo lobaka biso moko to teka mboka la biso moko to se rendre faible pour la kokangaka bato ko intimider bato bo solo ezale soka taminoka bato te bo sembo ezala te bande ko ngai kilame jendeta do take tumbankane konto bokela lo konde fam pekato to bengana la chabienne mama sociale to ali na matanga to kufeli mama na biso
nakobenga maman missionnaire nakobenga bino tosola merci petite sœur Mireille na fondation Lukoki olobi kobenga biso moko na poso tozozela tosangisa mbongo maman Célestine papa Michael nazoka ete maman Célestine belo tozala ye na waka kobenga soka benge koza malamu poto luka cercueil to kelo kotikela libota wana oya kufa ki maman na kati ya fondation Océan du Congo donc osala biso malamu te so to participer te pa pesa biso ba siège na makala bisuko to bande ko kitaka ko salaka ko sensibiliser ezala ki epai na ye bana Congo to telema bana Congo to bunda etumba ya Congo to bunda etumba ya bosolo to bunda etumba ya fanatisme te ya kofinga ka batu te ya ko intimider batu parce que makambo to solo beza vérité. Vous s'abonner massivement, vous partager mes émissions, vous liker, vous faire des commentaires, je suis j'aime tout le monde tomber ma vie. Si vous passer nyonso, bazala ki na kondima lokola papa oyo. Mais makambo belé bon voilà. Parce que vérité ne triomphe. Mais ba miseli ba faible pour la kolia ba mbongo. Abomi Congo parce que bandimi bazolanda bango ba continue la politique ya ko déstabiliser toute une république na ba maté wana ya lokuta oyo batu pe bazomona yango te ba banda ko sambela bacha badimba bacha ba offrande ba mona ka eloko te ba yebi pe nzambe yango te tozala bato ya mayele bozala lokola mona mère de Brino en Autriche. Bon sala musalo mona mère de Brino sala kaza en Autriche. Pegi lomboto la point noir. To bunde tumba ya bo solo. Congo a un problème sérieux mboka eza ko kende. Toza kolobaka ka bo solo latina ete to bunde lekolo abiso mona mboka Félix Antoine Tshilombo akokite. Akokite. Mboka melié Congo eleki monene aza kokoka ko diriger mboka oyo te boyoki batula ye likambo o Merlin Valobi mobaki aloba yango na yebite so ekabo ya zokanga yango tant tokelaka epai na ina Kaorish tango akoloba ke moto oyo akozala pante ya Félix ya Kabila ekozala bongo Félix abaki botela Shadar ete ya lobaka yango avant pas bête que le solo à Rwanda oh que papa Etienne Tshisekedi bala ko tinda na Rwanda mobaki à sa bibliothèque vivant pour aboya kaka la mboka la bla arrestation mobaki à sa na makambo na kati na ye oh personne ka pesi la nation boko fungola ka monoko totonga Congo na malamu toyo kala ndeko na biso oyo makambu ya lobaki na keko kundola yango la bi makambo ngana lobaki te bocha ena la to beleli ndolo ka kimia papa tangu to beleli ndo moni est ba signer d'abord accord ngo ba reporter par des mois accord les les sous-souté au moins déclaration de principe yo Martin Fayulu beleli Kabila beleli Katumba beleli c'est ça nga beleli parce que vous êtes tangu ba beleli ngana belela kisi na lobi Tshilombo linga te kamboka na lobby alinga te kamboka il va hypothéquer nos ressources stratégiques nos richesses au Rwanda sous prétexte de paix. Ça n'a rien à voir avec la paix. Est-ce que la paix de la RDC viendra du Rwanda? Est-ce que c'est le Rwanda qui va donner la paix à la RDC? Les États-Unis là, non? Non, mon frère, ce n'est pas la première fois que les États-Unis interviennent dans les accords de paix. Non, lui-même d'abord les États-Unis ne respectent pas les accords de paix. Ah. Oui. Je vous dis, il est derrière l'Israël. Il est derrière l'Israël. L'Israël est en train de pilonner Gaza. On a signé des accords de paix, des trêves, ils ne respectent pas. Toi, tu as vu Trump dire que non, Israël, laissez. Non. Papa, nous sommes des États sur la terre. Le Congo, c'est un État souverain. États-Unis appellent État souverain. Trump ne dirige pas le Congo.
Mais c'est la grande puissance. Il ne dirige pas le Congo, il dirige les Américains. Et vous avez pouvoir. Non, il dirige les Américains de Konangaï. Il faut voir la mentalité, on a colonisation. On n'est plus dans la colonisation. On a vu ça, génération Oyo Tozo, Ya Oyo. Nous sommes animés de notre esprit. Eh bah Ibrahim Traoré, tout ça, bah Simi Goïta, tout ça. Aujourd'hui, on a panafricaniste, nous avons notre esprit. Aujourd'hui, tous les intérêts, il y a multinational, il y a puissance mondiale en Afrique. Et comme il y a. Parce que les Africains se sont réveillés, ils ont dit non, non, on ne peut pas accepter la recolonisation. Nous sommes des États. Si la France veut signer un accord avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Congo, il faut y avoir tant qu'il y a un État et non y a comme étant un supérieur. C'est ce que les États-Unis ont voulu faire. Il a voulu nous imposer une déclaration de principe, soi-disant pour la paix, pendant qu'on Luka, qu'on officialise bradage, il y a pillage, il y a minerai nabiso. C'est déjà ça. Écoutez-moi, mon frère, total une déclaration de principe, non? Et l'or Liboso, il dit que non, nous devons gérer nos ressources, nos richesses avec les Rwandais. Les parcs nationaux, les lacs, les rivières, tout ça. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que la RDC va gagner en retour chez les Rwandais? La paix. Est-ce que c'est le Rwanda qui va donner la paix à la RDC? Non, ça c'est n'importe quoi. Un véritable patriote est celui qui défend les intérêts de son pays. Oh, mais Félix il fait ça, non? Lumumba, s'il est mort, non, si, non, en fait, Lumumba, si on l'avait assassiné, c'est parce que il avait refusé certains accords. On voulait imposer à Lumumba de signer les accords où on lui disait clairement que non, voilà, vous aurez l'indépendance politique, mais pas l'indépendance économique. C'est-à-dire, on allait continuer dans la colonisation. Il a refusé, il a dit non, nous voulons l'indépendance, on veut être souverain. Félix, c'est ça la rappelle. Hein? Non, ce n'est pas avec Félix. Et puis, mon frère, si on doit signer les accords aujourd'hui avec les Américains, avec, je ne sais pas, et puis d'ailleurs, cet accord-là aussi, ce n'est pas un accord que nous signons avec les Américains, c'est un accord que nous signons avec les Rwandais, sous la facilitation américaine pour ses intérêts, parce qu'il a des investissements dans RDC. Tozo ke na suka pamba te tozo sensibilisaka. Tozo lukalo lenge ni bana bazo ankanda. Tozo lukalo lenge ni bana ba telema. Tozo lukalo lenge ni Congo ebika. Congo esengeli ezwa bonsomi na yango. Kabu ya pardon pesaka nanu téléphone nga na lukanze moko ya mukie. Oyo ekozala kalokola na lobi nzembo le photo yeba yango parce que na kati nango ezolo babwe. Ezali koloba ete Congo esengeli ezonga na maboko la biso bana ya Congo. Pe Congo na biso ezali susu tato bondela ka mindele te. To benga na mindele. Pe Congo ezonga ya biso moko. Pe tozwa Congo la biso na maboko. Ah, makambo kitoko peze bana komolo bama. Kasi biso bayike tozalaki penza kokipaka yango te. Esengeli na luka nzembo wana na tshela bino na moni yango pe mwana mboka Fere Gola animateur na ye abwaki yango mwana Congo. Bande kolanga ezali nzembo moko kitoko. Esengeli nzembo wana tout congolais ayembaka yango. Esengeli nzembo wana eza na kati ya congolais nyonso po révolutionner ye po toza sur la tango kobondela ka te. Toza sur la tango ya keloko lukaka mindele te. Tozali sur la tango ya kobenga ka mindele te ke bango ba ya. Tozali na tango oyo ya kobenga la bango pese suta ya kobondela bango te. Esengeli to se révolutionner. Esengeli Congo la biso ezonga na maboko la biso moko. Esengeli bana ya Congo basala mosala na bango moko ba congolais. Ezali lisusu de kekete tokendaka kobondelaka bango, tokendaka kolukaka bango, tokendaka kosenga bango ata kolikambo ezali ya mboka la biso. Esengeli bobele biso tokende kobondelaka bango congolais azokoka te kozwa décision na likambo oyo etali ye moko. Ezali kopesa pasi. Congo ekomi na esika nini? Congo ezali kokende wapi? Bosali na Congo nini? Pambate Congo ezali ya biso moko.
Congo ezali ya ba Congolais. Boni ba Congolais ba kokokate kobika malamu ba kokokate posenza lelenge ya mboka na bango. Esenge na lukanzembo wana ebi mata moke boyoka yango pe na ebi bato bayebi yango boluka yango pamba te ne mwana ntemi patriage yende abandaki koyembaka yango na banzela zu yango. La bango ingeta Rina mutiti la gongwe tango kobonde la bango esi esili tobunda nde mpo na mboka ingeta nzembo oyo nasengi na bato ya bundu dia Congo bapesa biso version nango mobimba po yango nde sengeli ekota na mitu ya bakongomani koloba ete ce n'est plus le temps ya kobondelaka mindele, ce n'est plus le temps bango bazala ba décideur ya patrimoine na biso, ce n'est plus le temps, c'est le temps maintenant que ba Congolais ba récupérer mboka la bango Congo ba Congolais nde ba bika longo pe ba décider sur mboka na bango. Comment biso tozo sala ka ba nyama ya kele ko kemandaka batu et puis batu boko ba lingi biso te. Batu moko o balingi biso te. Balingi nde minéraux na biso. Tout Congolais prendre conscience. Bimana na ko yiba ka biloko eza ya yo moko ko moyibi. Tozali ko senga na tout Congolais. Atia yango na mutu na ye. Ke ngonga ekoki yo Congolais zonga la vrai sens na yo. On récupérer patrimoine na yo. Ce n'est plus le temps yo o senga kabango maboko bakose le côté. C'est révolutionner. Bundela mboka no parce que toza la guerre. Bazo boma ba Congolais. Baza ko yiba ba minéraux. Baza ko yiba. Ba yokani. Po ba teka Congo. Pe ba sombi yango na kanza. Mengai nazalaka trop sur que Congo Congolais. Ndenge na lobaka boy na lobaka mvente. Po ba Congolais bako bundela nation na bango. Ba Congolais bako zo bon somi na bango. Pe mindele bako zo mama na embargo la République démocratique du Congo. Yango tozo senga mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Ozo yo kapasi. Oyo zo lingo sala ba opesa ote. Ezali parce que ba Congolais ba tourner le dos na Nzambe. Démissionne-toi. Nangonga oyo pose wa valeur ya makasi. Tika na ba Congolais ba bunda. Tika na ba Congolais po ba Congolais ba kolonge tumba oyo. Ozo ke le ko négocier la banangati. Oyo le beta merle ba sa ba condamner à mort. Po banda kuna ba biloko na ba boboto la. Mais c'est quand ozo ke no négocier na bango. Ozo mona te ko bimi faible. Po ba ko senga o biloko na bango na fois 6 fois 10 fois 20. Po yo bino boboto la biloko na bango. Bon comment ko sela yango na bandege mususu. Bango pe basale sengo la bilote ba rendre bino siko faible ba obliger bino bokele ko négocier siko tant ba négocier na bananga vous croyez nanga osengo ni alors balo démissionner akoyem so maloba mususu ko supporter te tant ko telema na kando bimi faible donc on oblige yo ka bango pe on considérer ba kabo bango basolo bana siko memi Congo wapi ata bino moko Congo ko koma wapi ba ko ya ko senga mutu na ondenge ba senga ka ya David
roi kozala l'obligation ya kopesa parce que ezalaki maloba na ye akokai kozonga nsima te akokai kozonga nsima te basengi mutu ya David Poli mpo bazalaki deya na conflit ndenge ozala conflit na bananga ndenge ozala conflit lelo ya Rwanda ndenge ozala conflit na bakabila ndenge ozala conflit na bango nyonso ntango ozokende konégocie na bango bakosenga yo eloko nini n'est-ce pas nation congolaise bakosenga o balkanisation parce que derrière il y a des Américains des hommes puissants oyo ozobanga bato na bakokotela ote. Mais pourquoi bato IDPS boso mona te ndambu oyo El Fachi pour la ni boso mitema mabe boy pour la ni pe boso nyoko la pe Félix yango ya bino boy pourquoi bo trouver miel na kati na ye yango bo pasola ye bo sasa ye bozata na maonete ko yebise ke démissionner parce que place azo kende ya kozwela côté balkanisation yango ezo salama bunagana depuis kenda minyembo lelo Goma bavani pendant temps Bukavu bazo boma pe bazo tambola ka bazo salongo na Kanza. Pas bayebi que Congo est faible. Nous ne sommes pas faibles, c'est Félix qui est faible. Parce que le président élité. Et les politiciens, Bino peut tellement bozaka la major à Félix Azo Pesara Bino. Bo se rendre encore plus faible pour la faire endormir le sous bana oyo. O bazo telemaka. Malheur à vous. Bato bozaka accompagner Congo en ruine. Dieu va vous punir. Dieu de la République démocratique du Congo a vous punir Bino. Merci à Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à Papa Dieu, directeur de recherche stratégique. Et pas son âme sans me disparaît avec M. Babiso. La patrouille, la mort nous vaincra, Papa le frère de Maman Clarisse. Namboka et Maman et Moto Mojali. Vous êtes tellement belé. Tout le monde est Mboka et Nikota Mutunga. Tout le monde est Mboka Bala Congo. Tout le monde est Mboka et sous tango ya kobonde la te. Et zata ya kobonde la mindele te. Mindele bahane loko te bazo yande kobomayo. La patrouille ou la mort, nous vaincrons. Et la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Yanga Mokonzi, Angleterre. Zamba Pambola Bilo Nyonso.